Bonjour et bienvenue chez nous. Merci à tout bazali kolandangai Francis Kabalenda. La sagesse spirituelle. Moi na papa simo gimba mokiangani. Na yeli susuna ba sujet. Ngana lobaki tozongaka, tosalela ba sagesse, tosalela mitu ezate ke tokindaka tolobela mambo likolo no. Tozo banda pena na de base. Tozongaka na source. Biso bato mwindu biso banwa de to comprendre bisika to uta. Question moko mama moko posa ngai atuninga soki Adana Eve bazalaka bato mwindu. Yango pena na yeko répondre. Et puis na répondre lisusu mokili ya sika na mokili la tango ebandeli. Mokili bandaka na mboka nini. Toza abolandanga. Adana Eve Adam basalaka ye na Kamba na Congo central. Photo ya ngwe botala ya ngwale zawana. Esika basala Adam. Kombo ya Adam ezalaka Adam Mbuki. Kombo na ye propre, véritable kombo na eza Adam Mbuki. Basala ye na Kamba noir. Et puis après 40 ans, ba yoko sala Eve. Quand basala Eve, Adam bal amonika mwasi balekisi mwasi. Atata monika mwasi yoki panzi pass. Tango yoki panzi pass, ayoko loba Eva katukiti. Donc ayoko comprendre que Eve azalaki na autaki na mupanzi na ye. Donc yango lobaka Eva katukiti. Kombo ya Eve ezali Kenge Eva. Yango na kombo ya Eve ezalaki Kenge Eva. Nde sikoyo nde tikala kaka nde ba changement tomona na Bible kombo na Eve Adam Mbuki wana balongola yango batikaka Adam. Eve balongola Kenge wana batikaka Eva pamba. Nde Bible babalola Bible nde basalaka makambo nde basalaka. Wana après 40 ans ayo koma na Eve. Nzamba monaki azalaki yemoko na ba nyama et tout donc sengaki asala ye muto azane pembeni. Tangu Satan aye ko bebisa makambo epa ya Eve. Nde sikoyo Nzambe abengana ka bango na Jérusalem. Makambo na zo esemne eza sérieux. Boluka pe bino pe ko sala suba recherche makasi pour comprendre. Tozo kende. Vous comprenez nga malembe bandeko na nga botia pena matoi. Adana Eve baza mindele te baza ba noir. Baye ko bengana bango na kati ya Kamba, Congo central. Da baye sa bino ke za Kamba Nouvelle Jérusalem bondi makate ebanda kala, eza lelo te. Et puis esika basala Adana Eve ezala apeka wana. Esika basala Adam ezali mabele wana o etikala ezala kaka. Ba protéger on balinga ba kanga ba photo wana te. Ezali ba protéger yango ezali espace wana ezali nanzete o Satan mataka ti lelo eza peka na taille wana bomona na photo ezali soki bolibo kene kapa bokende ko découvrir boyebaka makambo wana nyonso. Et puis tant babwaki bango baye kolongwa batamboli tamboti baje ko siéger na Mbanza Congo na kala Mbanza Congo e babengaka ngo Congo dia tuku. Mbanza Congo eza Congo dia tuku place mokili siko ebandelaka na Mbanza Congo mokili penze banda wana place pena mokili banda eza na Mbanza Congo mokili bandi bana bakomi ko botama bato bakomi ko se multiplier esika pe ba langue chanzaka kaka na Mbanza Congo wana esika ba langue chanzaka bangala babima batetela babima baswahili babima donc ba langue ko donc langue kaka na Mbanza Congo wana ba langue ko bimela wana nkati ya Mbanza Congo. Et puis bato bakomi ko voyager bakomi ko tambola bakoko na biso bayeko kome belé na tango akala première génération bakomi belé wana kutu Jésus na yete pe na Bible ancien testament et ancien Jésus comme Jésus zalate etikala ozalate. Donc wana bakoko na biso ka bakoko na biso bakomi ko voyager bakomi kene ba Égypte ba Israël ba Russie même la France wana ba Portugal bamboke belé bakenda ba Soudan ba tambola ba pays presque bakoko na biso ko bakoko na biso Nzambe asala kaka dans Eve et puis bazalaki ba noir ko bota ne ba ko se multiplier bakomi ko bota mindele boyo kanga bien bo comprendre bakomi ko bota mindele tant ba bota mindele nde bakoko na biso ko benga mindele wana bandundu mindele bando benga ba bandundu na kala ndenge biso to benga ka emso ba abinyos bandundu bakomi ko benga bango bandundu bakomi benga siko kombo wana ko kende makasi nde sikoyo ba ko silika bakenda
bandundu wana nyonso bakenda mindele wana do yango yoka ke moto mwindu akobota mundele me mundele akobota moto mwindu te ebandela wana donc kokaboka nzete ke nzambe asali moto mwindu apo asali su mundele te donc babimaka na Adam et Ève nde mokili ekomi ko se multiplier nde bakoko koma ebele bakoko na biso ko voyager ba voyager kotambola o bakoko na biso batambola yango nde esalaki lelo bomona Bible wana bomonaka na tango ya Noé ezalaka bongo te na tango akala mindele wana siko mokili se panzani ta mokili se panzani bakoko na biso bakomi kozonga azonga na mbanza Kongo po mboka bakendaki musika mingi batambolaki partout bamboka nani somo na ba France wana ba noir na batambola ngo na tango akala ba noir na ba Portugal ba Russie banani bamboka ebele ba noir batambola ti nande bakendaka na Israël wana bakenda ko siéger pe mingi na Israël na kati ya Israël nde bakomaka kozonga ba pays ba utaka bakoma kozonga so bazongi bakomi na mboka moko boye ba continuer vie wana malembe et puis race noire et ekokoma na tawana ekokoma vraiment bizarre bakoko biso na kalanda ezaka vraiment compliqué batambolaka mingi kozonga na bango bazongaka bauti nini Égypte bazoya yango bamona ba histoire babetelaka biso wana na tango akala mindele wana siko mindele bakenda pe ba développer basala pe makambo na bango ekomi siko wana siko ekomi tokomi biso na bango toza su mutu moko te donc ba changer na bango ba changer et puis ba changer mentalité comportement donc ezalaki mabongisa nzambe nde donc mindele babimela à travers na biso ezalaki mabongisa nzambe et puis bakenda makambo oya ya peuple noir batikala oye bango te bakenda bakola ba se développer bayebaka mambo ya peuple noir te nde sikoyo bakomi koya si bayoko découvrir mbanza Kongo ta bayoko découvrir mbanza Kongo nde bayoko zwa na tango akala bazwaka 70 sages bayoko mema bango na mboka moko boye babengaka yango biblos na mboka o bamemaka 70 sages wana ya banoir na biblos wana kuna nde bavandelaka basage wana bakomi kobetela bango ba histoire nyonso ya moyindo source ndenge banda babeteli bango ba histoire nyonso kaka na biblos wana nde bayaka kosala bible na biblos wana kuna nde basalela bible ba préparer bible na kati ya basage idée ya basage nde esalaka ke basala bible basage ya bato mwindo makambo nyonso ezalaka na bible na poka balola yango o banoe banani bato nyonso na bazala na bango bato mwindo balola nde sujet ekoma na bandenge mosusu donc c'est ça basage oyo banoir 70 sages wana nde bapesa bango donc bafungolela bango histoire nyonso bafungola histoire nyonso bango mpe bazokoma po mindele pena bazalaki vraiment mayele makasi penza bango bazokoma ti baye kosala bible na biblos wana baye kosala bible et puis tant baye kosala bible batie siko makambo mosusu baye kochange bakombo ya mutu ya boye bachange balongoli yango neti Adam mbuki balongoli mbuki baye kolongola pe kombo ya Ève balongoli lisu batika Ève apamba donc bakoko na biso ya kala nde bafungolelaka ndeleje yango monaki basala bible wana makambo nyonso balobelaka bafilme botala ba noir ya mindele eza bango te ezalaka bakoko na biso ya kala kotambola oyo bandaka kotambola kozonga na bango bauti Égypte bazoyaka donc eza histoire mobimba wana nde bakomisa yango lokola makambo na bango ezala bongo te etikala kozala bongo te nakoya na sujet oyo nalobi kaka ndambo po comprendre pardon il wana na île de Byblos na île de Byblos kuna nde basalela bible et puis bapode yango na franc-maçonnerie ndenge bible nde ekota na franc-maçonnerie donc na ezalaka na île de Byblos donc île de